Mais na titre wana ya ki ambassadeur vraiment bolimbisanga wana na okota na monde politique ba yebani pourquoi ba pesa ki titre wana muto yemba bêtise lokola Koffi Olomide azate Koffi Olomide a créé Bez officiellement. Il savait que non, après ça, les gens parlent. Parce que c'était en direct. Tout le monde avait accès à ça. Et un musicien, avant dans ces allékas, il faut essayer. Je n'aime pas toucher Koffi Olomide. Mais il y a des choses qui me poussent à toucher Koffi Olomide. Tant que tu as na TV, ambassadeur de la musique congolaise. Nambala moko pe téléphone mosusu na ngambo ya gauche eko sa direct. Yoko kanisa motolo kwa Koffi Olomide. Soka zaki na pla moko na sima na ngote akosimba mwa mwasi wana na kilo na ya bo mwasi. Pona komeme yango bien. Avec cette dame. C'est-à-dire il savait ce qu'il est en train de faire. C'est pas ça? Oui. Qui n'a pas parlé de ça? Tout le monde a parlé de ça. On nous a enseigné publicité nyonso ezala na ndenga mabe ezala na ndenga malamu etombola kombo ya mo ya mutu prévané batu nyonso ba publier ka bango mutakala yeba ke batu wana bazaka na marché kala eumela ka pete bazwaka mama bala Koffi Olomide aza yanke aza lokola yote papa ba veste ko omuna na biema Koffi Olomide. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bienvenue dans un nouveau numéro sur Congo Winner Télévision avec votre humble serviteur Kaka Ande Tolobaka Dida Lumumba. L'homme à la taille S, mon amobala boya munene ya boya. Mukepe ya boya mbandaliko na ngobo comprendre ce nintoro koloba. Koffi Olomide tout le temps tozo betali solo tozo kabaktualité zoleka Koffi Olomide. Ambassadeur au Tokokoloba, il y a culture na biso na musala oya sala que tant que musicien tozo yo kabanongo nongo pe totali ba image to moni action topé actuel sala qui par rapport pas ya danseuse na e ba misusu ba sepeli ba misusu ba sepelité to nutoyeba est-ce que eloko ya sala ki za bien tu es bien té toujours kabato na bato bazo sala ba analyse na bango misusu ba lobeza na ka geste cœur ils accueillent pour féliciter danseuse. De yoko yoka lisusu vidéo que danseuse à lobby que ezalaki na ndenga mabete na ndenge moko kaka ngaki encourager danseuse ndenga binaki tomoni lisusu na ngambo kuna ya Edingwe moto na ngenge kachero oyo otobenga ka champion des champions oyo azwa ba trophée belé na musala wa sala jamais tomoni Edingwe toyoka ka Edingwe beti moto en dehors ya ring to asali pe désordre tout le temps à respecter musala na ya kikacher ya betarande moto na ring. Gravement malade, les lots mona Edingo ba potanaki na pasteur to prophète Denis Les les lois comme ko senga pe lisungi pas prophète Denis Les to lo banini nyonso tokoye bango na émission l'épisode. Mbote bonjour na yo balobina dia GB je te sali ben d'être katolo la famille selon Jésus-Christ le colonne en mille l'esprit. Donc ba gros bisous na maman là où tu es pourquoi pas balobi constant mayas mutamema tirki na maboko les colonnes en route éviter ceux qui toko bagsanini pourquoi pas balobi maman Sarah Kabund hein la Créopâtre. Donc je te salue, gros bisous nayo. Pourquoi pas Ninelo Kemba depuis Brazzaville, grande sœur propre. De l'autre, Ali dans le monde, balobi penda qui a revoir année batte belete pour les lopenda donc batango bazo solo la kito côté troubé tende ma solo kitoko awa donc balobi beau s'abonner toujours, beau liker, beau commenter toujours dans Congo Winner Télévision et que ça la bien. Je suis pas seul na plateau nanga le na invité moko azaki spécial pour Nadida. Donc Badida le monde bandé bazo sala musala ndé bazo ki mo expérience pe mo idée na bangambo na bango po bango ne moto ba mesana ko le Badida le monde banda landa bango ce que bo moni Adida le monde c'est que bo moni GB c'est que bo moni Badida le monde c'est que bo moni Jika. Donc invité nanga ndé kana le bakadi le monde présenter invité si Montréal tu es prêt au ko fongola ngana invité nanga to me camper ko solo la mama kambo ndenge zalaka à se présenter à Zanani. J'espère que bon monier. Bonjour.
Bonjour Noko international Adida Lumumba ye moko talaka ba veste présidentaire moko ya avanda le kata ba député lo sako na ba étoile nanga Jika télévision lo sako na ba manzaka lo sako na ba tigre na ba tigresse lo sako na ba vrai nanga lo sako na papa Joseph Magloire lo sako na équipe technique mobimba Jika télévision lo sako na Nadia GB la femme c'est le Jésus-Christ Ingeta mituna yayo yano yangai kaka ndenge lobi mituna yangai yano yayo malgré boaki ngai otangi kombo na otangi bien olimbisi noko international wana nakomona déjà JDK mopa onoko international ya mibale la malatai es ndeka tolobaka Adida Lumumba obosani koloba wana nakola musaka banko bakotala kambala moko ngambo wana ngana kobwaka te bo bato amiso mine bakota atakata oko kumisaka kuna balinga komwa mibale ya bogare te bakomona bolimbisi boko pwana na bandite me bosantir kana yambina na plateau langa seke Jika tata lingalo nga na yo quand beaucoup plus c'est pas bangala mais quand on répète ça na école abato kontana na makambo mon émission papa Adida nako komisio te boso komisio baso bakota kabiso bakobeta biso gaga tango ko bete le malata est bango bakomona ka bakobete ke bipa musuta mususa sakanga nzoko gote gosta msasa kanga nzoko siko tanto ko komisio ta msunzoko na yako mona kabo motema kutu nako bomelo marché te me bolimbisi moi malobana na kotombola ngo mingi te bolimbisi Merci, j'espère qu'il y a beaucoup de l'hôpital, mais la permis. On peut manger le bébé. Tous ceux qui ont des problèmes. Bien, Jika. Merci beaucoup. Ok. Monica Adida Lumumba a yambi invité na plateau. Merci beaucoup. Na Congo Winner Télévision de Katolobaka. Moi et aussi cité pinda ba chaîne belé za te pour yo ebike. Makambo ndenge zo kendela. Jika bato ba mona kayo. Balandia Congo Winner balimba eba. Qui est Jika? Jika azali femme na plusieurs casquettes. Ah bon? Merci. Azali femme na plusieurs casquettes. Jika koki kobaluka na minicho akomi mopanzi sango. Jika koki kobaluka na minicho akomi mama molambi. Makusa international makusa national. Ya baswali to bangala. International makusa national. Jika koki kobaluka pe na minicho muninga ali na likambo. Alobi te tikana ke kobeta mwa turu na ngambo la police na tala so likambo ni. Jika koki kobaluka pe na minute oyo. Makambo yali ebele. Yango na lobete nazali mwasi na plusieurs casquettes. Kasi na internet ba ebelinga dada wa taifa mama banebele yaya baleke bele mukambi ya Jika télévision. Jika TV News ona kopesa ba étoile nanga losako. Merci Jika Pesi Aeba étoile losako Nicola Kisanini na mboka na bino mangala. Na kopesa bango mbote le miemia. Na baswahili. Niko na wasalimia kabisa na roho moya. Na batetela. Toleka. Merci pour Suki. Merci, j'espère que vous avez besoin d'un avis sur la joie de Suki. Ça est. Côté en année, comme mon makasi. Merci. Jika Tokoti, Nasti Genabiso. Merci beaucoup. J'espère que tu es un professionnel. Yes. Au salaire, analyse nos biens. Souvent, balanda ko ebele. Merci. Ce qui Tokoti na makambo ya affaire ya Kofi. Et tant que moi si. Na acte Kofi a salaki. Na vidéo yo talaki okoki kolobani na acte wana. Merci beaucoup. D'abord mututozo betela lisolo eza légende ya Congo. Oui. Légende ya Afrique centrale. Légende na monde de la musique. Oui. Kulutu papa pona bato ebele. Azala pe akize na mbala ebele. Bolimbi sinoko. Azala akiza pe na mbala ebele na makambwana. O pe ba danseuse ebele ba kosa ba misusu pe ba loba bo solo na zala témoin oculaire te. Question mark.
eloba ba angilingish mais likambo il faut le voir en français parce que bébé est en anglais. Qu'est-ce que tu point d'interrogation? Merci pour le bien en anglais. Ba misusu pe baloba kete lokwa kingandi akizaki ye balingaki bakanga ya bimisaki mwa lomea ngapena kotisa mwa dossier wana ngapena kosa ki asala kinga iboy mprevane na ebite soki simu eleki tomona ki ba mama ya Château Rouge ba ko tambola condamné Kofi condamné est-ce kazalaka condamné ezalaki likambo elekaki na Congo te pona kolobete justice ya Congo ezali mabe ay likambo elekaki na mboka mundele et puis mundele likambo etali viol ata balobi yonde tata Nzambe okobika te c'est que ceux qui Kofi abimaki kuna c'est que mundele amonaki ete likambo bakizeye ya likambo lokuta bolimbisi na bandeko na biso ya basinga moko na zamwasi mosumbu kipe lokola bino pona zali mosantu te déjà soki mwana mwasi akena mosala ya ki danseuse cela veut dire que andimi mupepe nyonso ekoya na ngambo na ngambo na ye soki balobi ete loketo ningana ki kitoko na butu ya komeka po yo ozala na première place ndeko na ngai ya mwasi tozala siri okoboya te Sandreline asabimisa ba secret na bango nyonso libanda o basalaka Sandreline ti lela lobaka ye ba danseuse ba violaka ba président ebele ba traumatisaka ba président ebele par rapport ya kolobaki po président Chayeka il faut ça l'effort président bimanaye intérêt na ngani likolo intérêt na ye tango président zo voyager bakendaka na ye bakendaka ba conseil ba Chayeka président achaye apese ba faveur ebele ba misusu ba simba kakutu na ba kiss ezelo ko bomba na te tozongi na likambo ya Koffi Olomide ya likambo ya danseuse répétition bandaki ko salema ezaki répétition bando salema na coulisse ezalaki répétition banda ko salema caméra kaka ndenge Fabrice Manda che caméra ba journaliste oyo bayambaka bato aminene na poto bafandaki na coulisse mais wana ezaki ba journaliste na ye to lo bapito zala clair malembe noko kasi na ko keno na ko ya malembe s'attendaki même pas kasi zelat nambala moko pe téléphone mosusu na ngambo ya gauche eko sa direct yoko kanisa moto loko a Koffi Olomide soka zaki na pla moko na sima na ngote akosimba mwa mwasi wana na kilo na ya bomwasi pona combien mais yango bien te non je le sais ça parce que non on a Koffi a créé buzz avec cette dame c'est-à-dire il savait ce qu'il est en train de faire c'est vrai ça oui ça je vous assure qui n'a pas parlé de ça qui n'a pas parlé de ça tout le monde a parlé de ça on nous a enseigné publicité nyonso ezala na ndenga mabe ezala na ndenga malamu etombola kombo ya mo ya mutu prévané batu nyonso ba publier ka bango mutakala yebaki batu wanya bazaka na marché kala eumela rapete bazwaka mabala soka zaki na libala ta ozwa libala bana baza sali tongo lo bakeya zo luka bezeza ya bon na lobi boyi est-ce que atango simbie na sima longola ke elamba ko simba te parce que afina ki mais za monde na bango Koffi Olomide za yanke aza lokola yo te papa ba veste ko omuna na biema Koffi Olomide te Koffi Olomide za yanke est-ce que oui ba que titre Koffi aza nango par rapport na ba acte zo sala il faut différencier ça koko tsanga na politique tenoko omoni soko tangi kombo titre wano zolingo ko tsanga na politique bato aide pesa ba yokanga ngapa s'il te plaît to sola étant que ba intellectuel merci beaucoup to longoli no casquette ya ki musicien na ye OK hein to tie par rapport ya ambassadeur ya rolo ba PC pas président de la République ba PC passeport rouge merci beaucoup est-ce que vous ba que eloko ba PC to posto ba PC ko gérer ba musicien il faut à la score limiter na ko sala ba bêtise mususu di que lelo so na sali mabe bato ba rolandelanga merci beaucoup papa Dida je n'aime pas toucher Koffi Olomide mais il y a des choses qui me poussent à toucher Koffi Olomide comme je n'aime pas toucher Koffi Olomide parce que ce que ça na bateau to ko protéger na mboka na biso bazali sous belité ba o banda ba musique ba kenda donc tous en obligatoire ko protéger ba Koffi Olomide ba Wera San ba Jibe Mpiana non
ba bêtise te faut tika ngo yo kangande na olo. Et tu es libre. Mais na titre wana ya ki ambassadeur. Vraiment bolimbisanga. Wana na okota na monde politique. Ba yebani pourquoi ba pesa ki titre wana. Est-ce que place wana mérité yango? Mais méritant parce que ba pesa yango so ka méritant te ba. Merci beaucoup. Est-ce que sangisa ka ba musicien? Ah, sangisa ba musicien bon. En fait, au contraire, il y a mon pas dans un centre polémique, il y a des musiciens. Bien sûr. Au contraire, il y a mon dans un centre côté de Batuna Bafinga Kabaninga. Je m'excuse, bah toi la Jika Bolinga na Simba Kofiolo Midete. Na film na Simba Gaete parce que Zalara monima ya Congo. Na Simba Gaete mais botika kada da taïfa pa lo ba vérité. Merci beaucoup. Tango bakisi njora baleka na TV. Ba ofinga batu bafinga bango no deki. Ambassadeur ya musique congolais. Tant va fanda ka makita ba ofinga baninga bafinga bango mais ambassadeur akoloba à partir à lelo. Botanga komona ngana buzobate parce que ngande mukozi na ba. Parce que yenda zo contrôler musique na biso. Azo contrôler nyonso ezoleka, azo contrôler eloko nini ezoleka. Pourquoi? Pourquoi? Et puis ça okebi ba polémique ya makasi. Grand-père azala na kati, azana centre et pesati. Mais ne touchez pas Kofi parce que aza il est protégé. Mais ce que ezana toli moko toko pesa, ezana bablo mususu par rapport à titre azanango, faut qu'on invite yango. Mais pour ko zongela débat na biso, ya mwana mwasi wana, Kofi a créé buzz. Kofi a créé buzz. Tu sais que na mondo tozanango. Okola lo lamuki. Adida olobi ke yoza muyibi. O créé mastano moko boya bimelio et sali kane cholia yembongo boye na ondimi o se salir obima muyibi me kombo no etambola. Pourquoi mi bali oyo? Balinga basikala. Soit bakabwana soit eloko moko te akolinga to msusu soit moni mobali wana na tebe to mwasi wana na teba olinga détruire. Pourquoi deux monde etambola na base et monde etambola na bosoto ya salité ya forme nyonso esengeli. Ça veut dire que Kofi Olomide a créé ça. Ce que zalaki hors caméra mutu mususu ndabwaki yango normal mais le ko les eloko banda ko leka direct mutu nyonso zaki na ksenango. Ce que utaki ata na téléphone ya mutu moko boye ke babandaki ko filma ngote d'accord. J'espère que na jaza d'accord nanga. Yana bablo mususu tant to sala analyse, faut to ça analyse normale. Parce que dans limite que mutuazo mona que toi en direct en dehors de ces ans la caméra ont filmé. Je suis sûr que moi c'est à l'écart. Mon frère je te dis que c'est la vérité. Kofi Olomide a créé buzz. A créé buzz officiellement. Il savait que non après ça les gens parlent parce que c'était en direct. Tout le monde avait accès à ça. C'est en direct quoi. Et là que ça à l'équipe na bosolo na politique c'est que buzz na ye petit na bosolo na politique ya lobini. On comprend que c'était que un buzz. A Tony mwana mboka nani mutombo abina saleni na saleni. Donc lui-même il était conscient de ce qu'il a fait. C'était un buzz. Merci Jika Koyokayo. Na analyse au sali wana selon yo ndongo sali. Non selon la réalité. Par exemple, oui, tobo ite za base. Là, tu as ce qu'on a qui place na yo. Moi, na moi suana na longoli moi suana na remplace yo Jika. Jika oza marié. Oza na ndako libal oza na bana. Moi ça na marié. S'il te plaît. Merci. OK. Fatou à défendre o esengela ki fala lobo. Na remplace yo na place à Fatou. OK, merci. Jika. Ba ye, ole ba simba yo encouragement. Tu as bien dansé, mais bah il a fini en gros peut Fatou longoli loboko. Na longoli loboko mena oseka. Na seka. Na longola ki loboko noko mena oseka. Par rapport. Na seka ki. Na saliboye. Ta ba fini nga boye na seki. Après. Naza marié. Mais naza danseur, danseuse. C'est que
mec nanga aza d'accord na nyonso eyaka na aza d'accord mais na petit njoto qui osala bêtise non mais oui que bino pesa na pesa ka exemple est-ce que bino pesa non ko permettre ngana telema s'il vous plaît no ko telema bo permettre ngana telema na lobi boya na ndenge basimba ki ebo na ndenge nyonso yo ko bandawa ba téléspectateur ba étoile na ba abonné na biso nyonso ko banda awa chi awa likolo nango to ko bukaka ya mutu yezani na ndenge basimba ki obo na ndenge oyo nyonso ezaka libanda ki femme mariée tango oyo ezaka libanda ezaka te merci nakofanda côté wana olakisinga mais qu'est-ce qu'on a comprendre ngolo bani mais nous quoi dit dozo compliqué nga au clair singa te ba inde ba Holanda yo mais na lobi boya basimbi ye boy alati collant rouge alati soki nini ozo comprendre alati soki nini basimbi alongoli loboko bafini ya seki alongoli loboko akei mopa opasa nini akei en tant qu'une femme mariée tu sais la likambo en tant qu'une femme mariée parce que tango e comme na concert to na clip si komoni nani oyo bodi nanga parti oyo ezate na tikalika awo parti nanga nyonso mobimbeza diba likolo nango na suki awo na chema yaka siko eloko na lati pe na simezo kita nzela tata nzamba salaki na sima kune so mona na ya ofeli nako baluka na pesi batu mokongo na ndenge babeta ki alati kola na ndenge baluka ki bapesa ka batu mokongo est-ce qu'ils ont obligé quelque chose comme on y fait aussi mais na répondre yoti na pe sur réponse cause la danseuse eza les sumuteza musala na critique yango te eza musala mais eza musala eza na ba risque ebele pona bana basi parce que baza exposé mundele ndazwaka musala wana na importance mais awa na Congo te eza na musicien moko azaki na ba danseuse na ye abalalaka na garage na kotanga kombo na ye ce n'est pas nécessaire balala na garage ya na musicien mususu avant danseuse aleka ye fois essayer nanu soki simba soki frein eza sika to eza frein kala so eza frein ya kala akobando betsoka batu na répétition so moni ke eza frein ya sika normal leka. Merci Jika Balobi TV Zangonga to qui n'a biso molo vers la fin Jika boyo qui analyse Jika Sali c'est pour ça que n'a qui na yambi mutamayele na télévision ce qui a dit dans le monde ba yambi moto c'est qu'il faut comprendre que c'est que Bongonde et Salaka Costa j'espère que aux Hollandais biso place aux Ali depuis Turquie et tant qu'analyste Jika OK Osali analyse selon yo moi na contredire exacté merci conseil ni ko pesa na légende na biso Koffi Olomide actuellement ça là qui bandela susté to peut conseil ne ko pesa na ba danseuse parce que lelo yo pouvoir au ba pesier est-ce que yé akobakisa nini en plus ni akobakisa likola ba danseuse est-ce que ba danseuse faut ba exposer ka ba corps na bango bongo to Koffi Olomide pas ko changer style peut-être ya ba danseuse par rapport à analyse au sali. Merci beaucoup. Il y a liboso na la musique congolais to congolaise. Mutoyemba bêtise lokola Koffi Olomide azate. Je m'excuse na respecta kai. Balandani na Fally Ipupa. Ya mi balé. Ya mi balé. Nana conseil mon côté à kopesa Koffi Olomide. Parce que Koffi Olomide c'est un père, monument, légende, il y a RDC. Cela veut dire, aza conscient, na chaque acte azo sala. Tindenga sala ki bongo, ezala ki te ke mutunda zui video abwa ki te. Ezandenge bazo sala wana bazo filmer zo leka direct donc azala ki na manière normale ayeba ki ke makambo na ko sala mokili mobimbe ko zwa pe bakolobelanga bakobeta mwa lisolo nanga mwa tamulai yango wana yo nanga to fandi to beti lisolo nango ndeko mususu pe na minicho afandi abeti lisolo nango mususu pe afandi abeti lisolo nango
problème conseil moko kana ko pesa ye a réussir kolongo la polémique na monde de musique a réussir ko encadrer musique et musique ne betama ba tika ko toucher va vie privée ya ba musicien mais ba critiquer musique to baninga ba ba osalelo côté mais ko kota na ba vie kingani ko finga alongo l'esprit wana au contraire réseau longwate ba porter parole na ye baza ba number 1 ya ko finga baninga. Merci beaucoup. Est-ce que elon mo yelinga na va au clôturer, est-ce que Koffi Olomide étant que les gens ne sont ambassadeurs, est-ce que cause peut tant pis à ko sangisa ko réunir ba misenyo sokosolo en famille tant que ezala moi passi noko ezala moi passi parce que yemo kona nazana baranki na ba musicien bien sûr boyokani ezame eza ya libanda. C'est pour cela balobi toyebani bilongi mais mutema domaine réservé na Nzambe eza partout donc eza moi passi mais akokoka soka che sérieux akamati titre ba pesier akokoka pe akokela ngoli boso. Merci Jika boyoki Jika ndenga lobi et apesi pe ba conseil ceux qui bomoni ya mabe beaucoup makada bon en fait beaucoup commenter bolo ba Jika lobi mabe to côté to beti mabaku bino moko broyer bani to soki na biso vers la fin koloba mingi mbanga passé Jika toujours na zepa na yo to tikala moi 3 minutes et Montréal apesi nga moi 3 minutes to lobelana toyoki tozalaki koyoka nungu pe tomona pe to na ba réseaux sociaux tomona Denis Les na edingo ndenge ba potana koyoka leo na ba réseaux sociaux edingo akomi kosenga Denis Les akende kotala e pour soutenir yena malade. Est-ce que le Denis Les nani edingo alobaka par rapport ya Denis Les ba on se bakenda kozwa qui c'est pas naie to considérer ngo to mi manka peut-être ça comédie ba osa ila biso na ba TV kalati bokoye babango e bazandenge moko papa. Denis Les a détruire ba banebele ba papa batu nyonso. Denis Les a détruire. Denis Les a représenté diable yemo comme personne. Toboite to sabata mabe. Toboite to ko jijete. Botika biso to vivre ata na hypocrisie. Botika ta ba pasteur mususu wana ba vivre ata na hypocrisie. Botika ta ba pasteur mususu wana bazala na bango kaka bongo. Babima na base ya batu na ndenga kuku. Babima na bana batu na ndenga kuku. Mais oyo ya kozala commissionnaire. Ya base ya kitoko. Ya kopesa pétage na kati ya mito bana. Muto amela whisky mulangi mobimba zo tia koko pétage. Et puis tant on s'en ensemble zo bimisa nzembo wana ya pétage. Na le verset biblique eza na 4 c'est le but que eza retour. Bo se retrouver bana nzambe bo se retrouver. Batu bazé belé pourquoi edingo asengi kaye. Et ko beta kaka parce que amoni lisungi muto ko songa eza Denis. Non, merci beaucoup. Pourquoi batu bazé belé asengi kaye? Cela veut dire que baza batu wenze moko. Ah bon? Baba to wenze moko bolimbisanga. Baba to wenze moko. D'accord, soulever mon point moko boba. Songana na problème na benga Nadia. Okosa la boete Jika tala zela mo boy papa. Po boyebani. To yebani. Na ndenga bien pe na ndenga mabe. Mais na nyo mo point moko wana on a retenir autour le basiko par rapport à la question autour poser le but que batikela malgré que pasteur bazo bimana basi abatu bazo sala boy ba pasteur na bakoza banani kotana. Tisiko kotana na comprendre ndongo le belo. Bazebele. Deti nani. Kibo santo etikali na biso moko. Deti banani wana. Bazebele. Na tanga bakomba batute mais mikolo yo toyebike. Et manango frère Patrice, j'ai cherché l'église, j'ai trouvé ça dans le monde. J'ai cherché le monde, j'ai trouvé ça dans l'église. Bonzimina yo moko kaka. Parce que yozo kene l'église, makambo yo ko salima na église e ko zonga sa kondimano na sima. Recto verso. Yana tinate. Donc ba même pasteur wana ndeba oba ko bima na bana basi na ba bureau na bango na sima na système ya soso wiki. Bilo kwa nozolo ba. Ozana ba épreuve non. Bolimbi si pona ba obaloba ki na takaka basa na nzambe belé mais je sais que c'est la vérité. Nzambe mokwaya po biloko nyonso to mona lelo ya ba bilo ba signata suka rien à dire nzambe mokonda yebi. Merci biloko tozomo neza ba signe ya suka to comme na temps de la fin tout le monde a mukile ndenge kufa wana selon analyse ya Jika ndenga sali Jika to comme na suka moi quelques dédicaces peut-être aux analyses kamba koloba ou peut-être na poser ba question na ngote sur que koloba. Merci beaucoup nakoloba na mwana mwasi oyo Fatou Koffi Olomide Fatou Asimbakiye. Tu fais la honte ma chérie.
ce n'était pas nécessaire que tu puisses passer au Leka, au s'exprimer. Ouais. Tout le monde sait que non, ils ont fait partir na bagé na bino. D'abord, na mon na scène, baïba qui est lisouté. À travers acte wana, à salinini, à zongili sous. Mais pourquoi une femme, il faut zonga toujours na ba acte ya bongo? Non. Pourquoi une femme, il faut zonga toujours na ba acte ya bongo? Non. Même s'il s'agit baise. Pourquoi tu as voulu que ça la baise kana simanayo? Pourquoi? Ce n'est pas bien. Mais mutu mususu tamsu mobali mususu halinga kayo me azongona ndenga besta azongona ndenga zuwa poeza kofi olomide bezo baluka kezaki programmé entre bambale. C'est normal. C'est quelque chose qui était normal parce que la dame a sepela qui nesengo et prévané abimi asekaki aseka penza bien. Pour la vidéo zo mona na bango ba kata partout na mais ba akati parta sekaki asekaki donc asepela qui nango. C'était quelque chose où ils allaient qui bien proclamé. Alors, biso basi tozaba victime na makambo ebele. Yana ba makambo musu se comme la biso toyebi. Musu se comme la biso toyebi te. Mais tokoma na ba niveau bongote. C'est tout ce que je peux dire. Lo sa qu'on a ba vrai nanga. Lo sa qu'on a équipe technique nanga mobimba. Lo sa qu'on a wobalinganga. Merci beaucoup na yope pona koyambanga na espace na yo rien à dire. Merci pe na babone ya chaîne oyo pe na patron ya chaîne oyo. Merci na yepe. Lo sa qu'on a baina oki obwaki mutu moko te. Nani yango? Comprendre karate. La femme c'est le Jésus-Christ. Te comprendre place na olinga na koma ko jika. Nani yango? Ko yipsanga te ki azalaka te. Parce que question ngana poser to komina suka. Nani yango? Le sako na balandi nyonso. Mais le sako moko mo ne bimite a Olanda oti. Asante penet. OK, merci beaucoup. Naloba boy. Oyebi pourquoi ba vie ya ba femme publique et comme il détruit. Nani? C'est parce que ils ont pris leur vie privée. Ils ont mis sur les caméras. Bah on a besoin de détruire yo. Faut pas toucher. Lorsque moi je ne suis pas du genre. Je ne suis pas du genre moi. Je ne suis pas du genre. Tous les cas. Aza. Merci. Merci, j'espère que. Na moi c'est. Na lobi le matin. Au bout d'un temps. Merci papa, nga mona tangi na place nae, tellement place ozali comprendre ka keza yo to boy ka bayi ba po yango moni ya tanga kombo benzoka ne mutu moka tsela ko misu donc to comprendre ka genre ndenge zali j'espère que vous allez qui satisfait vous allez belé donc balobi TV moko ba te belé boyoki analyste osali na Jika. Donc réflexion. Tant na ça bino dit tant azo yamba mutu na plateau c'est kazo yamba mutu na kati ya bato. Merci à toi Balobi Costa Mayas place aux Ali Mbotenayo, pourquoi pas Balobi na DHB ba gros bisous na yo. Donc Balobi beau continuer comme ça, beau continuer qu'on s'abonner toujours na Congo Winner Télévision et que ça langa bien. Moi ba commentaire wana. Ceux qui bossent pelpe ceux bossent pelpe commentaire et ça la biso bien pour mutaye ba gagnon ça la raté ka que lobi na ngona DHB. Moi ba commentaire na bino so bon moi défaut bolo banadi dans le monde bon ça ceux qui pe na sepel c'est binoté. Heureusement dit dans le monde alobara mabete pe asenga bolimbise po na yebi eloko ngala lumi ya mabete po na senga bolimbise. Ngala bino to kotani prochain numéro. Bye. Papa, Simba Siko, Yamana Mutume Fwana, Yamana Mutume Fwana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.